Bandoko to bana no yeto to dénoncer ma belle moto tina suka. Et ça parce fait dénoncer yango. Asala kama bete mais alors continuer ko sala ma belle. Félix Tilombo. Elilingi apamba o. Il est au service mais c'est Kabila Hippolyte. Yango la yebisaka yo peuple congolais. Na lobaka toujours à tout moment. Qu'on s'attend de rien à M. Félix. Qu'on se la kéré côté pas M. Félix. Il est mandaté par Kabila. Yango doit servir Kabila mieux na Paul Kagame. Parce que ba hauteur, on va saluer que Félix Azalawana, eza Kagame, eza Kabila. Toza na bango li Sikoyo ali. Mutabangi sa hauteur peuple congolais. Toza déterminé. Beaucoup lui conduit à moque pesi ndingi sape ndanga. Nanga mongala. Na tele mapela ba makamba mboka. Et pesi Amerika moto ide pesi te. Et pesi Amerika moto moko te azara approcher à Félix. Félix allait sa nani. Ane ba diaspora ya simana ye. Félix allait sa ngai. Na da salarié par Félix. Peuple congolais, mais c'est Félix oyo kuta zando batonga. Omo kondo maréchal Mobutu tonga. Yo kuti yango soki ezalaki mabe. Yo tonga ya yo. Keta na maluko tonga ya yo. On se rappelle comme état que M. Tilombo. Yo okuta kono Mobutu tonga. Obutu yango. O kindoki te. Peuple congolais, yango toza na yeli sur Sikoyo ali. Motabangi sa yo te peuple congolais. Motabangi sa biso o te. Félix Tilombo kende akota FCC. Et c'est la boucle kufa. Jean-Pierre Bemba, opportuniste ya liboso, Motalula Kayaka. Jean-Pierre Bemba, le grand rebelle du Congo. Et c'est là où tu appelles ces fonctions. Il y a beaucoup de ça rebelle. Peuple congolais, les gars rebelles du Congo, comme on a Jean-Pierre Bemba. Opportuniste, Motalula Kayaka. À celle qui a la coalition, c'est un bon Ezali. Soit un bon côté, même à sa coalition à yoté. Un commerçant politique, un politicien commerçant. Mais c'est Félix, dans l'état de siège, na maille. État de siège échoué. Même de comment le bien. Était comme état d'échec, état de misère, état de massacre. Félix Aza il n'y a pas. Moyibi Mouné. Le grand assassin du Congo, comme on avait fait. Moto est qu'on rende sous Moka 0. Azongi si Moka na Simba. Peuple congolais désigné en 2018, décembre 2018. Et que Kabila qui est dans le système. Moto fait reprendre Kabila en place. A fait retourner Kabila dans le système. Na bato na ye. Et ça, tu l'as monté? On retire les mains, on retire les ça. Et ça, le condamne de combat, le batteur. Moto mosu azoli ha, yo betela ke maboko. Yo kasi koto nzala. O betela ke maboko, ndeko na ngai, moto yo sala mutu na yo sala. Peuple congolais, Yona Nzala, on met la voiture au Mosé à Tondi, à l'Emoteke, à Zouba voyage. À Kosi yo, na la promesse à l'Okuta, yo tele Makawa, Fatibe. Peuple congolais, Nekolangai, Longola et Kosses na Mutuna yo. Félix ici allé à Tondi, Yona Nzala, on met la Fatibe. Peuple congolais, tout le monde est conscient de la mouture à biso. Le monde appelle qui tribalisme. Ozana Nzala, Félix ici allé à Tondi, il y a des faits que Ozaka Moulouba, il passe à Moulouba, ok, on a fatigué. Peuple congolais,
nga penza na nzala boye no ba atoni la déjeuner na zabwe na mola ka bemba zo le kana pa za mungala nga pe na za mungala na be na bai moto bigbobe bandingai bota mutu na nga malamu si s'agit bo kenanga na sempepe bo kenangai baba kongole oy bandoko makambo zo sekisa be peso kanda ezaba te ndeko na biso abe chole abengi biso ba sinistre abengi lamuka et puis le président Eyindi Martin Fayoulou oui alobaki yango mais lobi dans le kani abe chole abengi président Martin asengi bolimbisi ezaba te abe chole abengi président Martin ami kitisi abengi CG de Voice Kitoko ami kitisi abengi le coordonnateur à lamuka na kombe ya deux fumuzi fumu pa ezaba te naloba abengi asengi bolimbisa alobi bolimbisa nga kasi na mo wana na pronosaki eza asali mabe asali mabe lobi na réunion bayebisi biso clairement Voice Kitoko alobi yango yo ma mosusu oyoka Voice Kitoko kaka na kombo tofandaka na ye boye topesa mpe mbote ya boye ezaba te notre secrétaire général alobi yango lobi a plein de réunion alobi na fidole ya mbongo mpe asengi bolimbisi abengi président Martin s'excuse ezaba te asengi yango au nom de l'église catholique a mbongo yango na kati na biso na basango na banyango mobule eza ezaba te bakosa yo te bataliba soko oza moto ya UDPS oye awa ou bien oza moto ya union sacré union salité union salé peuple congolais oza moto ya biro de oye awa natombeli yo boye bolamu epuis napesi yo mbote na yo peuple congolais oye tokozwa bino moke moke eza bote yango tolobi boye toza na bango lisu likolo ya li moto abangisa yo te peuple congolais toza déterminé buku likonzi ya mboka epesi ndingisa mpe ndanga na nga mongala na telema mpe naloba makambo ya mboka epesi amerika moto ya UDPS te epesi amerika moto moko te aza rapproché ya Félix alesaka nani andeye ya badiaspora baza nsima na ye Félix alesaka ngai aza salarié pa Félix peuple congolais oyo makambo tolobaka ibe mpesa okanda peuple congolais baprive biso mai ya malonga baprive biso courant ya malonga baprive biso kelasi ya malonga mpo na bana na biso baprive biso vi ya malongo moto avivaka eza koboma te ndeko yandola bien eza koboma te baprive yo moyen de déplacement ya malamu moyen qu'on se déplacer bien eza te transport ya kpokoso transport ya mindondo eza koboma te peuple congolais yo ozelaka nini yo ozela nini ozozela nini peuple congolais et puis le kino en particulier toloba o toloba te tokende wapi tozonga wapi ndeko na ngai tofotaki na 2018 pour un changement lelo tokovivre changement yango te tokovivre le côté la continuité de M. Kabila la continuité du système kabiliste la continuité ya batroupe ya Kabila et c'est toloba be toloba te et la personne qui a fait retourner Kabila encore le système là, et ça mais c'est fait. Félix. Donc c'est Félix, c'est un Congolais soi-disant, ne balobaka. Félix est Congolais, tout dénoncer ma belle félicité parce qu'il est Congolais. Peuple Congolais, oui. Et c'est moi Namboka. Moi Namboka quand il m'appelle c'est ma cambo, moi Namboka, on sait pas Namboka boy. Bana Kabila nomaye. Bana Kabila nomaye. Andeye ba voyage, ne ba promesse. Félix a ça nini? Peuple congolais, oi. Bandoko to bana no yeto to dénoncer ma belle moto tina suka. Et ça parce que fait dénoncer yango.
asalaka mabe te mais azo continuer kosala mabe. Félix Chilombo elilingi ya pamba oyo il est au service ya monsieur Kabila Hippolyte. Yango na yebisaka yo peuple congolais nalobaka ngo toujours à tout moment qu'on s'attend de rien à monsieur Félix. Kozelaka eloko te pa monsieur Félix. Il est mandaté par Kabila. Yango do servi Kabila mieux na Paul Kagame. Parce que ba auteur on va saluer que Félix azala wana eza Kagame eza Kabila. Yo siko hotel mawa on se la Félix azala onini. Le contraire quand aye aye ko porter souffrance de plus en plus que le cas. Non n'est pas Kabila Hippolyte. Peuple congolais oi. Bandeko soko za mokonza malamu ya malonga oyela kata mboka yakala ba idée na yo yakala ba initiative na yo pour que mboka avance. Boete mais c'est Félix oyo kuta zando batonga omo kondo maréchal Mobutu tonga yo kuti yango soki ezalaki mabe yo tonga ya yo keetala maluko tonga ya yo osala mpe comme etake mese Chilombo yo okokuta kono Mobutu tonga obuki yango okindoki te peuple congolais yango toza na ye lisu likolo ya li moto abangisa yo te peuple congolais moto abangisa biso yo te abeso na mikitisi asengi bolimi pas président Martin na mo aponosaki wana ambongo mpe asengi bolimbisi au nom de l'église catholique amikitisi peuple congolais mais toyebaki lamuka eza na voie ya bien eza bote l'amour c'est la vérité. L'amour c'est le peuple congolais. L'amour c'est la ni Fayoul. L'amour c'est la ni Muzitu. L'amour c'est la qui Moutou. Bah kenda, bah l'amour c'est Koufakala. Et ça bote. Félix Chilombo Kende à côté FCC. Et c'est l'amour Koufa. Jean-Pierre Bemba, opportuniste ya liboso, Motalula Kayaka. Jean-Pierre Bemba, les grands rebelles du Congo. Et c'est là où on appelle ces fonctions là. Il y a beaucoup de ça rebelle. Peuple congolais, les grands rebelles du Congo, comme on a eu Jean-Pierre Bemba. Opportuniste, Motalula Kayaka. À celle qui a la coalition, c'est un bon Ezali. Soit c'est un bon côté, même à sa coalition à yoté. Un commerçant politique, un politicien commerçant. Peuple congolais, comme qui s'est bien chaud, pendant les cardinals à Mbongo, et là qui c'est que partout on a peuple co. Et ça boté. Toi qui n'a pas lu sur le collet à l'us, ne moulo pas le baga. Et ça boté. Peuple congolais, Moutabangi s'habille sauté. Moutabangi s'appelle yoté. Nengolangai. Balobaka nzeto ebete la kake la kata zamba e banga zulu kola inda eza bote yo ba privé tout na ba moina yo ba pimi yo bosomi na moto za la kalango bona munyoso za ke moto za malamu na vie ba pimi yo yango après yo telemi awa ozela o banga ndekola ngai ezito kufa kala isufika ba kunda biso yango netikali Félix Chilombo dans la police congolaise et la police corrompue. Bon, qui policier ou la qui officier, à qui chef ou naïe. Peuple congolais, Tawana, à qui chef ou naïe. Via Makamoka qui a CHAΗNE. Oh,
makambo esalemi na Kinshasa lolenge nyonso babomi étudiant babomi mwana moke un élève na côté province ya Nord Kivu côté ya Goma ka pona ka CHAΗNE donc et comme à répétition la police est mal formée la police a le kuta ba engagé ba kulu dans la carte de la police quelqu'un qui n'a même pas une éducation bon oh mutazana ngoboye mutazo yango na noté mais ozui au côté de la police pour asala nini kasongo moseni le sala peuple congolais tolo bate un policier soi-disant agent de l'ordre bakoyeba agent de désordre so pimi mbongo ya transport abeto masasi opesi eloko te abeto masasi lokola olekelaki na beni mwana moke aleki na barrière apesi droit ya barrière te aokende mpe kelasi apesi droit ya barrière te soda atali ye abeti masasi bapolisier mal instruit baza bien instruit te eza bote bazwa maye bapolisier ya bozoba oke so opesi ye droit ya frontière te abeti masasi lokwa oyo elekanaki policier ayeko boma officier moko aboni mokonzi na ye mpo na nini mpo makambo ya CHAΗNE yango mpe pa mokonzi na ye te l'un de moto moko otamba na officier wana nde RFI adeta yango polele alataki CHAΗNE te policier alingi ase charge na motu wana nde officier aleki liboso akouvri ye mpo na nini policier wana ase charge na ye te pendant que officier temi liboso nde policier azwi masasi abeti ezwi nani officier mais moto azalaki saka CHAΗNE atikali peuple congolais oyo eloko ni kasongo azopesa instruction na kati ya bamuto ya policier na ye oyo azoforme bango policier asali formation à jour moko jamais vu na monde un policier aza formé qu'à jour moko et puis na nsima ndako balakisi ye rei boyebi rei te peuple congolais oyo boyebi rei te alignement gardez-vous babengango rei na armée eza bote balakisi ye rei balakisi ye ndenge na kocharge na kolongola esili c'est ça un policier oyo baobota tolo ke non c'est baagent de l'ordre ya lokuta et puis le policier kasonga dévoilé kasonga lobi te le policier d'abord aza na moto moko azaki mal instruit parce que totimi la Kasai badetachaki la Kasai po aza mpe Kasai oyo aboyi moto wana peuple congolais oyo batiaki batina na Kasai yake na Kasai kuna aboyi kosala kuna azoi Kinshasa peuple congolais oyo aboyi kosala Kasai azongi Kinshasa na Makasi na ndenge na ye moko koya mpe ayawa alobi o te ye ifa boma moto so bomi moto Félix akokanga ye te mpo aza ndeko na ye babosalikini mobeko likonzi ya mboka elobi moto aza likolo mobeko ya mboka azali te peuple congolais oyo yango tolobi bo peuple congolais moto abangisa biso oyo mais c'est Félix na état de siège na ye na mai ye état de siège échoué nde ndeko mo alobi awa était comme état d'échec état de misère état de massacre